Welcome TV. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Welcome TV. Vous informer, vous former et vous divertir. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Le professionnalisme dans son entièreté. Welcome TV. S'informer à toute impartialité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Nous partageons avec vous la joie de vivre. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Une grande chaîne de l'actualité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Projetez-vous. Welcome TV. Voilà, vous avez attendu et vous avez compris. Grâce à son initiateur, le pasteur, bienvenue mes salés. Rejoignez-nous sur www.welcometv.co.uk et vous ne serez jamais déçus, car vous informez sur notre devoir. Welcome TV. Welcome TV. Et votre chaîne. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement. Bonjour, peuple congolais. Eliezer. Eliezer, c'est comme si opposition congolaise ou bien bino ba journaliste ya ba opposition, c'est comme si on dirait bozasuna ba argumenté, hein. C'est comme si on dirait bozarana position té, hein, Eliezer. Hein? Tout l'andio tout à l'heure aux Olobake, Chilombo, akene na Zibambo, akene kuzoba stratégie na Zibambo. Quelle stratégie Chilombo que na Zibambo? Est-ce que c'est l'opposition du pouvoir na Zimbabwe ou c'est le pouvoir toujours? Messieurs, vous se trompez mingi, hein? Vous se trompez mingi na pouvoir à Congo. Pouvoir à Congo, c'est ma prophétie à Nzambe na Simo Kimbangu. Hein? Hein? Donc, vous n'avez même pas de relation avec les Zimbabwe. Allez, beaucoup de stratégie na Zimbabwe. Quelle stratégie? Pour faire quoi? La stratégie na Zimbabwe. Eliezer, on dirait que les journalistes sont yango, oyebino sous soutien na ngote, oyebiso nenga osala ngote. Et puis Chilombo, asalamate poza la président na Congo. Et akoki pe kozala pe président na Congo parce que ayebi pe politique te. Deux ans on peut se lengi bo compagnie ye po bokenda ba poto ya ofele na ba billet ya lokuta. Mais faut pas tromper le peuple congolais.
Joseph Kabila aza président oyo Nzambe atinda pour na ba peuple congolais. Donc désolé Eliezer. Interview na wana osali esopio ya kenoto kende Zimbabwe. Boge sali na Zimbabwe. Bayibi bino na Zimbabwe. Bayibi bino na Zimbabwe te. Pire petit avait Mugabe des présidents Zimbabwe. On se trompe ou quoi? Boyebi des politiques qui étaient soi-disant opposition congolaise. Bye. Bonjour, peuple congolais. Eliezer. Eliezer, c'est comme si opposition congolaise ou bien bino ba journaliste ya ba opposition, c'est comme si on dirait bozasuna ba argumenté, hein. C'est comme si on dirait bozarana position te, hein, Eliezer. Hein? Tout l'a dit tout à l'heure aux Olobake, Chilombo, akende na Zimbabwe, akende kuzoba stratégie na Zimbabwe. Quelle stratégie Chilombo que na Zimbabwe? Est-ce que c'est l'opposition du pouvoir na Zimbabwe ou c'est le pouvoir toujours? Messieurs, vous se trompez mingi, hein? Vous se trompez mingi na pouvoir à Congo. Pouvoir à Congo est ma prophétie à Nzambe na Simo Kimbangu. Hein? Hein? Donc, vous n'avez même pas de relation avec les Zimbabwe. Allez, beaucoup de stratégie dans Zimbabwe. Quelle stratégie? Pour faire quoi? La stratégie na Zimbabwe. Eliezer, on dirait que les journalistes sont yango, oyebino sous soutien nango te, oyebiso nenga osala yango te. Et puis Chilombo asalama te po azala président na Congo. Et akoki pe kozala pe président te na Congo parce que ayebi pe politique te. Deux ans nango pese lengi bo compagniaka ye po bokendaka ba poto ya ofele na ba billet ya lokuta. Mais il ne faut pas tromper le peuple congolais. Joseph Kabila aza président oyo Nzambe atinda pour na ba peuple congolais. Donc désolé Eliezer. Interview na wana osali esopio ya kenoto kende Zimbabwe. Boge sali na Zimbabwe. Bayibi bino na Zimbabwe. Bayibi bino na Zimbabwe te. Pire petit avait Mugabe des présidents Zimbabwe. On se trompe ou quoi? Boyebi des politiques qui étaient soi-disant opposition congolaise. Bye. Apollo
Masolo. Pour la continuité de nos Masolo, et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est la nzela ya enrôlement. Solo yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. On retourne au Seigneur de se révéler, nous s'enrôler massivement. Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement le futur dirigeant. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire. Ne pas s'enrôler est sorcier. Congolais toujours kufa na mboka oyo belé ya solo bato bazolo bela kaka ba to oyo bazu bango esclave na Libye bazo teka bango mais ndenge pe toujours kufa na mboka bato bazolo bango te c'est chaque semaine que ba Congolais bazo kufa soki muke 15 alors ils a passé tel ndeko ba uti ko boma et investigation moko et bien mes assassins côté na immeuble balandeli pe ata assassin yango te alors oh soki ezalaki mwana mboko oyo elingi ezalaka wana te mpasi na motema bandeko na ngai nyonso nini tozokima mabe na mboka tozokima mégestion tozokima pasi chômage mopaya fo akende pendant que nous les Congolais tosangani mopaya akende mais tala bandeko na biso mosusu ya théâtre bango basangani po basoutenir mopaya alors Olive Lembe azwi bango apesi na mutu moko mbongo bakena Olive Lembe na Goma mpona kosoutenir Olive mpona kosoutenir Kabila awumela libela na libela azala libela na libela ndeko na biso bazwi embargo bandeko ya théâtre bazwi embargo na mboko Afrique du Sud mpe diaspora mobimba boyamba lisusu bandeko oyo te kombo Pakaloui accompagné Olive les bazokomisa pe Kabila bandeko na ngai sali passe na motema Pakaloui anyaka lokolo na Afrique du Sud te même na Messina bandeko na nga Congolais bolanda nga partout soki bomoni Pakaloui bandeko na nga vraiment aliama vie de loin toza na vie de loin toza na sai toza na Kalunga toza na Samba toza na Modero bandeko na ngai balia pao encore une fois bandeko théâtre oyo théâtre na bango bosomba souté botala bo lisusu te tokomi na temps oyo il faut totelema et des mesures
sai ndeko na ngava boti mal à l'aise esika nyonso bakongole bokomona sai boti mal à l'aise ndeko na biso mpaka lowi ndeko na biso vide loin ndeko théâtre na bango bopasola basede parce que baza bakolabo ezaka bosham te ezaka la mbermende te me baoyo baza bakolabo bakompagnie olive mpe batémoigne kabila rumela libela na libela yo olingaka théâtre somba théâtre jo molex somba bathéâtre oyo jipe masamba bazosalisa awa tika bato oyo bathéâtre bopasola bazwa mbango twana mama shako na mama bipendo ndeko na nga bamona lisusu libanda ya mboka te basukaka na Kinshasa baza na mbargo encore une fois baza na mbargo ndeko ozolanda ngai mama bipendo bobenga ye sai bobenga ye samba mpaka lowi aya awa boyamba ye me tour oyo aneta suma belemi awa te mama kalunga ndeko na nga vraiment baoyo nyonso bakombo etangami bamona lisusu libanda ya mboka te. Alors merci na bakongolais nyonso bolandi biso Média Médina, merci vraiment na bino nyonso bolandi tranche oyo bébé louange derrière la caméra kana pasi pe mawa na ono salami. Bonne guérison à Marcel Ngoyi, vraiment on est toujours ensemble. Ingrid. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct aujourd'hui, mardi, le 19 décembre 2017. Alors, pendant que rassemblement, la marche na Congo, les lots, ils allaient deuxième journée à notre chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange na Goma, à présider un meeting naé, accueil moro chaleureux, les lobby. Alors, ils ont participé mawa Félix Azo Bomisa Bandeko Batuna Kisasa. Oui, encore une fois de plus, les raïs de Kabila Kabange Azo bêta rassemblement de l'opposition délimité 2 temps 3 mouvements. Félix Antoine Tshilombo a trahi ses alliés. Il avait voyagé et n'a rien organisé alors qu'il avait appelé à une marche. Il revient le samedi soir sans rien organiser. Il tient un café matinal le dimanche 17 au sein de l'IDPS. Dans l'entretemps, toujours rien pour la marche jusqu'au lundi à 12h. Martin Fayulu s'énerve alors et lui met la pression. C'est alors Félix alias Traître convoque une réunion pour organiser la journée du 19, mais il est déjà 15h lors de la réunion. Fayulu, énervé, propose d'annuler la marche. Félix dit non. Fayulu demande alors que tous ceux qui marcheront, les leaders de chaque parti membre du RASOP, écrivent leur nom sur une liste en brandissant un papier. Seules 6 personnes se manifestent. Fayulu leur dit: vous jouez avec la population et vous jouez avec la population et leur dit également: moi je ne passerai pas nuit à la maison, mais mais serai quelque part afin de me disposer au seul cas où les six qui se sont prononcés portent et m'appellent, je viendrai et marcherai. Dans les cas contraires, je ne marcherai pas. Pour des personnes pas sérieuses du tout. Et aujourd'hui, les 6 ne sont pas sortis. Ils ont participé Mawa. Les RASOP comptent plus de 40 partis. Alors, on est aux Olobakeza, on n'a pas participé Mawa. Le qui marche au Salama et Salamité, et le Romo Salamité. Donc, Félix a continué du peuple congolais. Alors, il faut que le peuple congolais comprenne une chose: il faut que la distorsion pour les opposants. Donc, au Congo, nous avons seulement un chef qui est le président Joseph Kabila Kabange, le fils de la paix. Alors, nous avons Sabino versé mon corps parce que le président s'est approché de Christmas dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 9. La Bible dit ceci: l'amour de Dieu a été manifesté
envers nous, on sait que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, afin que nous vivions par lui. Je répète, 1 Jean 4, verset 9, la Bible dit ceci, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, on sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alléluia. Et ça, verset moko fantastique, na lingango mingi, tant toyebi ke na kati na bolingo ezalaka te ke noko pesa pour na intérêt quelconque, parce que nous avons s'approcher vers Christmas, oh les loto au monde ke no batu ba pesa ba cadeau, mais après quelques jours ou bien quelques minutes pe cadeau on peut et aussi là on peut valeur ou bien ko bossa là on peut monter à pesa au cadeau. Mais la Bible nous dit que Dieu il nous a donné un cadeau ezali cadeau moko éternel et cadeau nzamba pesa biso ezali mwana na ye Yesu Christo parce que na nzela ya Jésus Christ que biso toyeba kozwa vie et ce que nous devons faire maintenant, nous devons croire à Jésus qui est un bon cadeau et tant que nous croyons à Jésus qui est un bon cadeau et c'est alors au moment na banzela na yo ekofungama il y aura la paix aussi dans les pays, il y aura aussi souffrance au ezalaka na kati na mboka na biso aussi là parce que nous croyons à un cadeau au ezali plus que ba cadeau nous surtout. Parce que le cadeau que Dieu nous a donné son Fils unique Jésus-Christ, en lui nous avons la vie, en lui nous avons la guérison, en lui nous avons les succès, en lui nous avons tout ce dont nous sommes en train de chercher. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs partout où nous serons. En Jésus-Christ, nous serons toujours la tête et non la queue. En Jésus-Christ, nous avons un succès dans ma camote sala. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on revienne vraiment dans Nzambe. Cadeau au Nzambe a pesa biso au Ezali, Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, qui est la pierre angulaire, quand tu as besoin, il est peut-être aux stériles, mais stérilité est aussi là, quand tu crois à un cadeau que Dieu t'a donné, qui est son Fils unique Jésus-Christ. Parce qu'à lui, la stérilité, en lui, la maladie incurable, guérison na bango, parce que nous sommes en train de croire à un cadeau qui est plus puissant, à un cadeau où il y a que biso lelo ba nzambe to ba ko vivre une vie paisible parce que en lui le cadeau que Dieu nous a donné gratuitement to ko ba ko vivre dans la paix. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Il faut que l'on ait la haine. Nous avons vu les vidéos de notre frère Fabrice Zombi. Alors il faut que bah oh non moi je suis Tshisekedi disent que oh moi je suis nini. Biso de tous en abo moko to ba ko lingana. Aimez d'abord votre pays, aimez d'abord votre nation, tout le monde esprit oyo yakoinana. Quand nous avons un esprit d'amour, okoyeba ko lingana konayo, okoyeba ko linga moto même akazo salomabe, okotesi bolingo kati na yo. Et c'est alors Dieu fera quelque chose. Si nous lisons la Bible dit clair, 1 Jean chapitre 4 verset 9. L'amour bolingo de Dieu a été manifesté envers nous. Et cet amour que Dieu a mis en nous a été manifesté en nous, a envoyé son Fils unique dans le monde qui est venu, Jésus-Christ, afin que nous vivions par lui. Si nous sommes en train de vivre, tu ne vis pas pour toi seul, tu ne vis pas pour tes enfants, tu ne vis pas pour tes parents, tu vis parce que Jésus-Christ est là. Tu vis parce que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour te vivre dans Jésus. Tant que nous vivons dans Jésus, on a différence et causala. Quand nous vivons en Jésus, même, parce que nous avons l'amour. L'amour agapao, c'est très important, bien-aimé. Yango bien-aimé, nazo senga na onde kozo na ngai, ke toza na bolingo wana. Bolingo wana ezala éternel. Na kati na bolingo, na kati na vie na biso.
toyeba kolongola ba différence na biso. Revenons tous ensemble, soyons unis, avoir un esprit d'amour bien-aimé, l'amour qui a été manifesté dans le monde par son Fils unique Jésus-Christ. Et c'est alors makamno sur la vie et koyeba ozala malamu. Nzamba pambola bino, na zongela bino hermo, je vous aime tous. Ayons l'amour. Toyeba kolinga mboka na biso et toyeba kolinga pe ba autorité que Dieu a mis en place. Avec l'amour, tu auras le succès dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. See you next time. Bye bye. Ok. Bana mboka Congo, tobetana masolo lelo ya lolenge ba politicien misusu bakomi ko sakana na population. Na okende musika mingi te, totala non masolo kaka ya oyo ebengami maponami na kati ya mboka na biso, na lopoto tobenga ngo processus électoral. Police électorale na mboka na biso ebandi lelo te. Boyokaki moment moko boye, bato bazobeta masolo ndeni tokosala ba élection. Wana ebandaki banda ba 2014. Tokomi na janvier 2015, eza ba politicien misusu bayebaki na bango ke na ndenge tosalaka ba élection na biso, élection ezali possible te soki tobandi pa koenrôler population te. Mpona ngonga wana tozalaki na problème moko. Oyo tobengi ba nouveau majeur bato bakokisaki 18 ans depuis 2011 bakomaki ebele. Na ba 2015 wana donc balekaki ba chiffre ba 8 millions. Ezali na bato misusu bakufaki banda 2011 bazalaki ebele mais lokola toza na système a nettoyer automatiquement te ndenge administration biso eza na moins retard bazalaki toujours bato oyo bazana ba carte d'électeur ezali kotelengana. Tozali mpe na eloko oyo tobengaki ya badoublon bayebaki nyonso wana. Mais balobi la population la mois de janvier 2015 lokuta balobi ke loi électorale elobi ete ndenge ezali place wana avant tosala maponami il faut tobandana bango balobi recensement alors que esengelaki esalema enrôlement balobi ke enrôlement yango ekosenga 10 ans ekosenga 7 ans Kabila ozala na pouvoir seko na seko yango wana esengeli peuple bobima na balabala bosala makambo nyonso mabe bokoki kosala mpona koempêcher loi wana ezali oyo bango balobaki balobi ete tokopesa Kabila ata mokolo moko te, c'est-à-dire le 19 décembre na minuit ndenge ezali place wana mandat Kabila esili bayebaki na bango ke ezalaki impossible na makambo oyo bandaki kosenga population oyo bazalaki un peu naïve balandaki bango ndambo boyi masolo ndenge elekaki bamisusu bakufela bandeko ezali na bapolisier misusu bazoka mboka ekutaki makambo mosusu ya ndenge na ndenge bandeko na ngai tolekisi 2015 tokomi na 2016 na mois ya octobre peuple congolais faut te bakosenga bakonti na bapolitisien mosusu bakamera ya monde entier nga azalaki na dialogue ezali fixe na kati ya sita Union africaine. Monsieur Vital Kamerhe a signé document en tant que moko ya ba leader opposition na kati ya dialogue. Document signé ezali accord yango elobi nini maponami ezala na avril 2018. Enrôlement oyo babomiselaki bato baboyaki balobi ete ifo esengeli esala 16 mois 1 jour. Sikoyo question oyo et puis baye kobakisa président Kabila atikala obele président titre osala maponami mosusu. Donc ba raison oyo basalaki bato bakufa ba raison ngo bango mbaye ko valider yango ba valider que on intérêt nini. Est-ce que ça dit seulement pour ba comprendre qui ou réalité oyo ba comprendre qui esenga ki baza na ba intérêt na bango pe mosusu. Wana eloko liboso. Eloko ya mibale tokomi siko na 5 ans. Mois septembre 2016, rassemblement, siko, wana bazaya kosanga na bango nyonso. Balobi ete, soki seni est convoqué scrutin le 19 décembre ete. Mboka ezika. 2 jours, le 19 na le 20 septembre, makambo elekaki. Wana bazolo bandenge wana bayebaki bien que reste enrôlement salemité et l'autre côté. Bayebaki très bien que ezali impossible. Mais pour la kolinga kozikisa mboka na makambo ngo azali na posa nango, boyebi ndenge makambo wana elekaki.
basiège baparti politique etumbamaki bato bakufaki makambo ebele basoda brûlé bana bazokende classe batumba bango biloko nyonso. Le 31 décembre kaka bango moko bato yango wana papa Tshisekedi mpe aza en vie bakei basigné accord na 5 ans. Accord yango elobi nini? Il faut signer et continuer kosala nini? Enrôlement au Seigneur bandaki banda mois ya juillet 2016. Enrôlement au temps ezali kosila tosala nyonso processus électoral esila le 31 décembre 2017. Soki le 31 décembre 2017 tomoni ke tokozala na makoki te président ya CENI président ya CNSA na chef ya gouvernement premier ministre basangana batala ndenge esengeli babimisa calendrier électoral na ntango maponami ekosala baye kobatisa ke président Kabila atikali obele président na baélection mosusu nyonso mibale wana ezali bacontrainte ya constitution parce que constitution na biso epermeta jamais contexte oyo bango bazolobelaki mokonzi ya mboka azala na tete ntina baélection botala bino moko bato oyo bakufaki soki basekwaka ezala na mois ya janvier ezala na mois ya septembre bakufaki mpo na nini place oyo esengeli bato bayebela mpo na politicien akomisa bino chiffon na lelo sikoyo toobeta masolo mosusu seni ebimisi calendrier balingi yango te ekomi makambo ke ono calendrier ezali boye lelo bakomi makambo ya loi électorale bakomi machine à voter ezali boyeba yango machine à voter ezali nini te ezali vote électronique te tolingaki tokende na maponami engai esalema le 19 juillet 2019 mpo na contrainte à 504 jours oyo bato nyonso bayebaki soki lelo maponami ekozala le 23 décembre 2018 ezali mpo na machine à voter c'est-à-dire mutu aye liboso ya machine bilongi ya bakandida na ye ebimi abi ngai na vote candidat tel azwi musapi na ye so nini apointe candidat na ye ntango apointe candidat na ye machine esali nini ebimisi nini oyo resi na ye eloko oyo ekosalema wapi ekosalema na kati ya isoloir bato aseni bakobimisa bakandida babimi bango oyebisa bino ke ono okovote devant moto nyonso lokuta monene ntango yo moko opointe candidat na yo ovote ye ebimisi bulletin ebimisi nini oyo bordero ekobimisa wana yango nde élection na yo oyo ezali preuve oyo batémoin ya candidat na bato nyonso bakozwa botala balokuta oyo ezali koya balobaki liboso ono mokonzi ya mboka alingi élection te balingi bakende référendum balingi bavie bachange constitution balingi barévise constitution nyonso wana mpona kolukaka ya makambo lelo batindi na bato bayi bokota na batelefone na kati ya réunion ya PPRD boenregistre makambo azoloba oyeba nde ozela bayoka nini bayoka o PPRD enge ekende na référendum PPRD enge ekende na nini oyo na révision ya constitution o PPRD enge ekende boye bakoma kuna basutuka boye PPRD ezobeta ndeni tokobongama mpona kokende na kati ya baélection bazangi maloba kote wana bamoni ke eloko balukaki bazwi yango te bakomi na kokreye makambo mosusu soki omoni politicien aye koyebisa yo ono ndenge eza place wana élection majorité alingi élection te oyebisango ke non majorité azosoutenir calendrier majorité azosoutenir date le 23 décembre 2018 alors bino mpe tokende kotala mokolo ya le 23 décembre 2018 totala nani akoganye botia kokosa makambo kilikili donc peuple azali zoba ya bapoliticien oyo te akobimisa bango pamba na balabala lelo alingi asali na oboye elobi asali na oboye boloba na bango non merci beaucoup ezanga ndeko na bino papitama associé na ngai tala ndenge monoko eponi lokuta refule epai ya miso mpe lokola yalobaka te atangisi nde mai moyibi mobimba koteli ngai na midi ayibi kaka mbeto nasala nini bolingo ezali lokola lisano ya nintendo sete pai nyonso prize ezali me yosali nini oyibinga mbeto obosani kanape tapi mpe ezali me yoyibi outillage obosani artisan de chéri na ngai
Chérie nangaye lobaka nangai bolingo yanga na yo ataliwe kokabola te boyo bongoli motema likolo likambo moke papa bolingo kangelanga kanda estache seke bolingo kangelanga kanda na motema lolo profite na faiblesse komo ibia kotelinga na ndako ana sali buzoba portable erreur chiffre moko esone paya et ils sont moitié pardonnés lola pardon yozonga nandimi foke eza yanga ye pardon chéri ozongela ngai nandimi fote eza yanga ye natikaki ndako polili otosalaki kaka midi nalingaki na yere ndako moyibi ya bolingo koti limbisanga ye pardon chéri bolingo esalaka pasi sokolingi moto na motema mobimba et pourtant epana ye ateyo na motema te nzoka nde silikona libele sokolongoli silikona bolingo pe ekei nango bolingo esalaka pasi ye na motema mobimba et pourtant